Shalom, shalom, bana nzambe. Nazo bengisa bino bandeko nyonso bobungaki. O bobungisaki kondima na bino botamboli bozoye bakozwa solution te. Solution ngo eye. Le 21 décembre. To bengi bino nyonso bana Jésus réponse o bobunga. Na o nyonso boluka koya bozwaka tante. O nyonso boluka kezalaka wapi na kosala ndeni. Ezaka na bandal so komi na kin marché. Otali ya France omona pakati ya mama malela boya le 21 na bengisi bino nyonso tu boya bana nzambe ya mbala o lipamboli na yo ekorate te ya ngape ekorate te me na bengisi yo ozo mitungisama ba problème ozo luka ba solution ya ndenge na ndenge ozo zwa te oke na bandako banganga okotambola otika ozwa solution te solution no eza awa yaka pa mama 100 jours mama malela londi akopesa o maite kisite akotambwisa ote aptia babitenzi rouge asimbiso ni te kasi na kombo moko yo kobika mukolo wana eza mpona yo boya tokosepela biso nyonso tu eza na 10h ti 18h na 10h à 18h tokobeta mabolongo na biso na se tolo na se pe kozwa solution na bengisi bino nyonso na kombo na Yesu amen. Bandeko napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo ndeko papa ndeko mama ya mwasi ya mobali yo moto ozali kolanda ngai nazali kobenga yo na mukolo moko kaka le 21 décembre yaka yaya yaka ozwa lipamboli na yo peut-être ozali komituna olobi babengaka biso kaka boy tosala mbala ebele tozwaka na biso eloko te ngai nazali kobenga yo na kombo ya nzambe moko nzambe ya malela londi yaka mukolo wana ya le 21 décembre yaka ndeko lipamboli na yo oba mesana koyiba oba mesana kozua yambala o nazali kobenga yo yaka mukolo ya le 21 lipamboli na oba mesana koyiba oba mesana kozua yambala oyo bakozwa ngote yambala oyo bakosimba ngote yonde moto kosimba ngo na loboko na yo yaka ndeko kobukana te sala lokola Pierre alobaki sur ta parole Seigneur je jetterai le filet abwakaki munyama yango nazali kobenga yo na mukolo kaka moko wana le 21 décembre yaka okomituna mekozala na ngonga nini yaka à partir de 8h tozali na bana bundi 88 yaka na epa mama 100 jours nzambe na ya telemi nzambe ya pesa kalipamboli ya yo